Ma mission TV, le miroir du monde. Société civile à comprendre ya solo que mboka za malamu te ki moyibi evandi na mboka impossible. Ya liboso biso toyokaki 15 millions. 15 millions ebungaki otoyokaki. Mais ndeko Kapiamba aye ko révéler biso makambo mususu que ezali 15 millions kaka te na 100 millions ki oyokaki makambo ya 32 millions ya mbongo ya SNEL ya Braza eutai na Braza oyo Boshab ti lelo ekota place ebunga mbongo ekoya na fleuve nzambe na mboka nayebisa yo tokiti na motuka kokita na motuka obike batoka biso batombola biso banani wana lisusu bana ya Congo oyo baza ko reconnaître komba oyo toza komene bitumbo toza kobunda batombola biso mbala moko marche banda ezalaki te ke lamuka moto organisaki marche oyo ezalaki communauté laïque de coordination donc celle c'est un sigle oyo ezali structure moko eza na kati église catholique bazali lokola société civile na kati église mpona kodéfendre baintérêt ya peuple obi idps ekoma mibale idps Tshisekedi oyo Martin Fayulu le président éli a incarné combat papa Etienne Tshisekedi na IDPS FCC oyo ezali kozala dirigé par comment le soutient comme bossa na komboka kale ya parlement président ya parlement vice-président ya parlement Jean-Marc Kabunda na moninga na mususu o akomisi secrétaire général bazako contesté comme le soutient ni Augustin Kabuya na kati ya IDPS wana eza na bato oyo bakendaki kointerroriser komba ya papa Etienne Tshisekedi yango bato wana baza radical bakolandaka komba papa Etienne Tshisekedi na bato oyo bazwi elengi ya miel babosani komba papa Etienne Tshisekedi oyoki bakomi kodéfendre mutu oyo abomaki peuple na kati ya mboka oyo abetaki bato bagaz oyo akangaki batirne soki mwana na yo ou bien mwana ya mwana mboka Martin Fayulu na classe batunie nani président ya mboka oyo akoloba nini ndeko esengi ke oyeba lelo mboka na biso ezana ba président misato le président légitimement élu par le peuple congolais qui est Martin Fayulu le président n'est-ce pas proclamé par la Cour constitutionnelle qui est M. Félix Antoine Tshilombo et un président qui ne gère pas mais qui contrôle le tout qui est Kabila. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande konyo so botal rabiso na ma mission TV chaîne à référence na pesibino so bambote partout dans le monde pour vraiment bopé sa rabiso confiance na musala kitoko to sala rapport na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci lisu na bande na biso bozana niveau Europe bobenga biso chaque fois bande na biso bozana Asie na Amérique même na Afrique na Océanie confiance tout bopé sa rabiso na ma mission TV. Alors Lelo Martin engi invité sa fusée sur la Likambonde na Lobara na luki lisusu makambo pona la Sabino ensemble na Michel Bangala tozani vraiment awa na Faden House pour tout ça là vraiment émission moro spéciale par rapport à marche au elekaki nde bandeko balobaki marche simbaki te tantôt marche simbaki yango lelo vraiment toza pour éclaircir biso pourquoi manifestation wana elekaki na ba condition moro ya bongo mbote mwana mboka Michel Bangala mbote ndeko Martin na esengo mingi parce que au PC sous confiance pour que opportunité plutôt pour tout sur le peuple nabiso nous sommes là pour répondre à toute forme de questions afin que le peuple nabiso soit éclairé. Alors bonne santé d'abord bonne santé à la muka penar nde kutuna ko pesa okulutu nangayo excellence lisanga bonganga mbote bisika zali na moni apese mbote donc voilà donc santé à la Mouka, là il n'y a pas à discuter. Talaga on a battu kulutu lisanga. Donc la Mouka est toujours en marche parce que Mikolo est allé koya. Pour comprendre que la Mouka est sur les Ezaka la Mouka. Parce que peuple il faut récupérer pouvoir naïe.
oyo baza toujours koboto ko confisqué par la force. Ndegi tolobaka la vérité reste la vérité parce que vérité et ya kanango ka malembe tie kokoma lukutale ko ya nango na sincère mbangu ale batu pe basa comparaître nango bakomi koloba bakomi koganga mais la vérité etikala kaka vérité parce que la vérité est têtue. Alors moi na mboka Michel Bangala to betano li solo date o batutu ba ebaki ezalaki samedi le 19 octobre faki marche et salama na République démocratique Mobimba mais to monaki et poussani lundi par rapport ya contretemps ya makambo o ezaki lancement ya Kinshasa Bopeto. Alors to moni bino lundi mais ba difficulté ezalaki et belende batu balobi c'est comme si marche et simbité na Kinshasa tina marche yango ezalaki ni na niveau RDC na lingi opesa biso na oclairci biso par rapport à marche outil koleka lundi le 21 est-ce que la Mouka ou bien église catholique est réussir en ou bien réussir en hôtel. Merci mon amboka Martin avant na ya na mutuna na yo na kopesa na nu ndeko moko na France Titi Kifwani na opesa ye mbote mingi mama bisika ozali bo continuer toujours combat et bon continuer toujours pour soutenir biso comme partenaire. Vraiment merci mingi na oyo mama Titi ozali ko sala merci bote mingi ndeko na motuna oyo otuni ngai o batutu bazozela ba yoka vraiment uziko bima na munoko na yo pour na marche le 21 marche ya le 21 ezalaki récite total. Je vous dis récite total parce que kokitana ngai oyo Michel Mangala nazo yebisa yo tokitaki na Kimbuta juste na njili na quartier 1 place bandeko bayebi tozaki na ndeko mwana mboka Prince Penge muninga na ngai tango nyoso na yebisa yo tokiti na motuka kokitana motuka obike batoka biso batombola biso banani wana lisusu bana ya Congo ba o bazo ko reconnaître combat o toza ko mener bitumbo toza ko bunda batombola biso mbala moko marche banda donc koma to komi muninga na yo journaliste King akoko témoigner makamna koloba donc kokita o to kitinga na mwana mboka Prince Penge donc début ya marche batoka biso batombola biso tokenda tala fulu ya bato gloire au Seigneur parce que tous a peuple azo ko retrouver na combat o to tozali ko bunda nde salaki biso esengo makasi mais na motuna yo tuni que marche sengaki ke ezala le 19 mais eko koma le 21 d'abord esengi ke to préciser malamu marche ezalaki te ke lamuka muto organisa ki marche oyo ezalaki communauté laïque de coordination donc celle c'est un sigle oyo ezali structure moko ezana kati église catholique bazali la société civile na kati église pour na ko défendre ba intérêt ya peuple ndeko esengi ke bana mboka ba yeba tangu biso toza ko dénoncer tricherie tangu toza ko dénoncer mal gouvernance tant que toza ko dénoncer insécurité toza ko dénoncer tricherie moyibi o evandi na kati ya mboka ko banda na maponami bato mosusu ba ko tia biso ko atembe ba mona ki comme si que non biso tozali motema mabe parce que bato bakomi ko benga biso ke biso toza motema mabe na lisolo marche wana kombo kaka ya lamuka IDPS na munorone kombo la muka ndebino nde yango simba kité lundi le 21 po marche ezaka kimbuta te mais bato misu bazaki na rond-point Willery misu bazaki na Kitambo magasin misu bazaki place par ya solo na ko yebisa yo naniki koloba ke bato mosu ba ko benga biso ke biso ta motema mabe parce que bango bakokanisi ke bazali ba sentimental hein. Bah, comme on a individu, non, nous ne sommes pas des, on ne voit pas des individus. Nous sommes dans des principes. Nous restons dans des principes parce que si mboka na biso, elingi ko avancer, elingi ko kende liboso, to connaître le développement, to connaître ndenge ba mboka mususu, bah ko vivre France, Belgique, bah pays à vieille démocratie, bah marcher qui sur les principes. Et tant que tu marches sur les principes, ne mboka na biso eko avancer. Yango moni ke makambo to banaki ko dénoncer, to moni société civile.
société civile à comprendre ya solo que mboka eza malamu te ki moyibi evandi na mboka impossible ya liboso biso toyokaki 15 millions 15 millions ebungaki oyo toyokaki mais ndeko Kapiamba aye ko révéler biso makambo mususu que ezali 15 millions kaka te na 100 millions ndeko est-ce que mboka ekotambola lolenge nini makambo oyo to décria ki lobby moyibi oyo to décria ki lobby oyebi ndeko pardon pardon moyibe banda kala pardon moyibe banda kala banda bango bazalaka te moyibi merci alors il faut ba légitimer moyibi donc bango pe ba komi ba miyibi ceux qui ba ko tuna motuna wana yango to koloba makambo to keneko ko décrier hier na régime passé ya Kabila oyokaki makambo ya 32 millions ya mbongo ya SNL ya Braza eutai na Braza oyo Boshab ti lelo ekota place ebunga mbongo ekoya na fleuve nzambe na mboka mais wana bo récupérer moté mais sur 15 millions toloba yango bitumbo to bandi yango lelo te mais omonaki Kabila azwaki Boshab atiaki mo moke mopanzi Margaret obi abesa pona ko distraire mais atiaki mo moke mopanzi si wana zara pona ko batela po kombo etanga matende zala kaka yango to koloba donc les mêmes pratiques qu'on avait décriées hier ce sont des mêmes pratiques qui continuent ndeko tokotambusa mboka boy hein tokotambusa mboka boy et sengozali nini parce que société civile à comprendre à boiter pas. Vous comprenez? Na ba dénonciation au nyon sotozo sala. Ko bossa te na charte na biso ya la muka. Je pense article 2 si je m'abuse pas. Na 4e point ou 3e point. Tozali ko dénoncer la corruption. Vous comprenez? La muka ezali ko dénoncer ko bunda pour la corruption. Makambo to baneke ko dénoncer. Tangu bande ko ya celle ba comprendre que corruption pene vani na mboka. Ba yei oki ko la musa sous peuple nous on a bino bo profiter maman na sima wana la muka et de marée toko profiter na bino ne profiter landandeko nous sommes d'abord des citoyens, n'est-ce pas? Avant d'être membre d'un parti politique, avant d'être coordonnateur de mon association Éveil Populaire, je suis d'abord citoyen. Celle-ci, babengi ba parti politique, babengi ba citoyen congolais. Moi, en tant que citoyen congolais, malgré que je suis membre d'un parti politique, d'un regroupement politique, n'est-ce pas? Je suis citoyen, c'est pourquoi Nami Kendaki, comme citoyen, non comme membre d'un regroupement, non comme membre d'un parti politique, mais comme un citoyen congolais. Mais et le Konini, tous allez déplorer. Donc, parce comme ça, il y a 15 millions. Non. Il y a comme sous non, évolution mboka. Non, déco. Tika naloba makamuna koloba. Au moni et le kotoa ko déplorer, tokenaki ko déplorer ezalaki nini. Bon, monaki bandeko balandaki le professeur Ndayuel kokutana na le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Tozalaki na kati ya délégation wana na bandeko epenge tokendaki kokutana na président Jean-Pierre Bemba Gombo po na koyeba makambo yango ezali ndenge nini makambo yango ekozala ndenge nini. Le président Jean-Pierre Bemba Gombo atunaki le professeur Ndayuel que ba lieu ya rencontre ya rassemblement ba point de départ ekozala wapi. Le professeur Ndayuel a talé biso 2 points. Il y a liboso na Chango, si précisément na Kimbuta, na quartier 1. Tokokuta na wana, to bandi marche wana, kino na Triomphal. Deuxième axe ezalaki na Kitambo magasin.
ndeko kitambo magasin bakokuta na wana bakoti bandal tina triomphal point de chute nde moi liloba esenga ki epesa mawana penda bato bande ko zilela nde ya solo bato nyonso bayebaki biso ba communicateur ya lamuka ngai Michel Mangala ndeko Epenge na ndeko Nico on a communiqué par rapport à l'axe wana bato bayoki parce que nous sommes écoutés bato bayoki biso mais mbala moko le dimanche vers 14h marche sengaki ke ezala lundi na 9h le dimanche le 20 voilà que comment on a communiqué moko na ba réseaux sociaux ba point ba axe place bato bakosangana ndeko obike epesi mobulu. On a communiqué on a nani salaki yango po bana quitter communauté laïque celle-ci yazaki ya celle-ci ba ko sala yango donc ba émietter ba disperser bateau na biteni mais bateau oyo ba yebaki bisika ko kendete ba koma ko benga biso comme to yebaki ke to kokutana na Kimbuta to bandaki kotinda bato na Kimbuta yango bo monaki na Kimbuta makambo ndenge esalemaki kuna papa mais ezalaki somo na ko yebisa yo. Bon, c'est normal, na motuno tukotuna wana que bakote mususu oh et ça kimpiaka. C'est normal. Bomone la ra chango, bomone la ra chango. Chango kakate. Mais bato bazalaki na kitambo. Bomone ki kitambo ndenge zalaki et yindaki na kitambo terrible. Hein? Na Kingabwa parce que maman Eve bazaiba. Hein? Mokongo ya libata. Azalaki na Kingabwa otuni Kingabwa non c'est pour dire que bande kona biso mususu wana bakendaki koluka bisika oyo bato basa tokokuta na wapi moi bamoni moi 2 ou 3 personnes bazui bango image bakoloba keno celle-ci esalimpiaka et balingi kolatisa ngo lamuka te bazela tokoyebisa bango kala mingi tende ko journaliste toko kota réunion awati mais triomphal ekenda ki wapi papa yo kangai mikolo yo toko kota réunion hein boko yoka le président Eli akobeta mbela oya marche oya za ko salema mikolo oh papa to pesa bino date maintenant c'est l'appel de Lamuka soke simba kita musumu lingo sala matin non ezali pona bongo te ndeko ezali biso toza ba yi politique et mama Chantal na pesi yombote tala mama Chantal wana okoyoka biso tozali ba yi politique peuple à comprendre c'est ça le moment que peuple à comprendre peuple faut prendre la responsabilité na ye mboka o ezali mboka na biso nyonso ezali mboka ya congolais nyonso ozali koyoka congolais nyonso azali na droit to koki ko continuer na ba même habitude te ba même habitude wana to lobi non ozali koyoka ndeko lelo oyo tozali koyoka pepere ba uti ko sala so réunion na bango kuna na Lubumbashi do landela vraiment na bango nyonso to koyebisa bandeko na biso ba ko lala bandeko na biso yo ko bosa na te na koyebisa mais na koyebisa yo obi DPS comme mibale IDPS Tshisekedi Oyo Martin Fayulu le président Eli a incarné combat à papa Etienne Tshisekedi na IDPS FCC Oyo ezali zala dirigé par comment le sousonani comment bossa na komboka il y a parlement président parlement vice-président parlement Jean-Marc Kabunda na moninga na mususu o komisi secrétaire général bazako contesté comment le sousonani Augustin Kabuya donc IDPS FCC na IDPS Tshisekedi parce que là ça il faut claircir bateau yango na koloba te tata na kati des personnes zana bateau oyo bakenaki ko intérioriser combat ya papa Etienne Tshisekedi yango bateau na baza radical ba ko landaka combat papa Etienne Tshisekedi na bateau oyo bazui elengi ya miel ba bosani combat papa Etienne Tshisekedi oyoki bakomi ko défendre mutu oyo abomaki peuple la kati ya mboka oyo
abetaki bato ba gaz oyo akangaki bato na koyebisa oyebike kino lelo ezali bande komisiyo ya IDPS baza na boloko mais babi kolimbisa mutasali mabe faut kolimbisa ya lobi ya kolimbisa bato toza ba Kristo yango limbisi landa tozali ba Kristo toyebi oyo kolimbisa tolimbisaka mais mutu na mutu esengi ke asime conséquence ya péché tokolimbisa même nzambe limbisa bisoti mais conséquence ya lisumu moto akosala nini akosibiri yango toboyi te ke tolimbisi bandeko tolobi pete ke tozali na haine contre bango tokosala politique ya compte ya bayango ni compte à rendre te mais esengi ke justice esalema bandeko oyo bakufela bandeko na bango bandeko oyo bakufela bapapa na bango bakufela bana na bango est-ce que bandeko baza na posa mbongo est-ce que mbongo ekolongola bango tâche oyo ezala kati ya bango ya mitema oyebi ke bandeko wana batika bana na kelasi lelo peut-être bana na bakotanga te oza koyoka ndeko na nga moto bandeki kofutela bango kelasi ye wana baboma bakotanga ndenge nini bandeko wana bana na posa ya mbongo te bandeko wana bana na posa ya justice ba rendre justice epa baboti na bango epa ya bana na bango epa ya bandeko na bango mais tangu to kolobake toko fuine lisusu na passé te to limbisi de justice yo sala maté alors olingisko lobani ke azobanga obi azokokate tolobi boye tozali kolobake bandeko wana ce sont des Congolais comme nous ce sont nos frères mutu na mutu faut asibire ba conséquences ya ba erreur na ye ezali ki mutema mabete ozali koyoka ndeko Martin c'est pourquoi esengeli que justice esalema yo yebi ba élection ndenge lekaki na kati ya mboka na biso le 30 décembre 2018 Congolais bakendaki ko élire le président Martin Fayulu bazui victoire nanko victoire ya bana mboka babotoli yango omoni makamone esame na kati ya cour constitutionnelle ba invalider ba député ba revalider bango ba revalider encore ba réinvalider encore ba revalider encore ndeko est-ce que tu comprends na haute cour auto bengi cour constitutionnelle makambo ya boye oyo za ko salma or ba décision en cour constitutionnelle za irrévocable mais to ko mona scénario monene ndeko yango yo monaki moi en tant que citoyen moi en tant que lamukiste ndeko esenga na bima na revendiquer dire non na ba pratique wana esengi que justice ya solo ezonga toujours la vérité des urnes. D'accord, mais vérité des urnes, c'est le combat que tout peuple congolais, tout citoyen congolais devait combattre aujourd'hui. Parce que la vérité des urnes, ezali kozongi sa souveraineté na ya peuple, na maboko ya peuple, ndeko obi na démocratie. Hein? La démocratie ne signifie pas que aller aux urnes, au tiankasa na kati ya urne. Non, parce que na 2006. Tokena ko tian kasate. Na 2011. To tiaki kasate. Est-ce que to bika ki démocratie? Te. La démocratie ya solo ezalaka accompagné na auto bengi ba institution à appui ya démocratie. Loko la CENI, loko la Cour constitutionnelle, loko la CESAC. Loko ba institution ba droit de l'homme wana. Ya ba bonne gouvernance. ezali ba institution oyo evandisaka démocratie et accompagnaka démocratie soki peuple a élire muto au peuple a élire ba accompagner ti azui pouvoir mais tant que ba institution wana
démocratie et vandité, corruption, moyibi et vandi. Yo kaki ba américaine. Pourquoi ba sanctionner Nanga? Na président un cour constitutionnel pour nanine. Si les États-Unis d'Amérique le qui bazana ba preuve. Ba sengi tout simplement que justice n'a bisa à se ressaisir na dossier. Ceux qui bazana poste ya ba preuve, ba ko fournir ba preuve. Ba bloquer misolo yo Nanga. Akena ko tia kuna na banque na bango ba bloquer yango. Ba plus de 100 millions de dollars. Oza ko yokandeko. Donc ce n'est pas de la blague. Donc ba institution wana il faut que justice se venda. Ozolanda. Yango yo tolobi la vérité des urnes. Yango yo kaki président élu légitimement élu par la population. Alobi ke token élection anticipée. Makambo tolobi yango mingi. Mais avant token élection anticipée, token nanu na ba réforme. C'est ce qui est important, c'est ça. Alors merci moi namoka Michel Mangala Nasir ba ngonga ezali kopusana. Alors question moko bandeko bazoto na biso chaque fois na ba kombo na bino lelo ozolbeli kamba vérité des urnes ceux qui mwana na yo ou bien mwana ya mwana mboka Martin Fayulu na classe batunier nani président ya mboka oyo akolobanini entre mwana na yo ou bien mwana président Martin Fayulu so batunier président ya mboka oyo nani président de la République akolobanini na classe. Deko esengi ke oyeba lelo mboka na biso ezana ba président Misato. Le président légitimement élu par le peuple congolais, qui est Martin Fayulu. Le président, n'est-ce pas, proclamé par la Cour constitutionnelle, qui est M. Félix Antoine Tshilombo, et un président qui ne gère pas, mais qui contrôle le tout, qui est Kabila. Moi, je vais répondre bon la classe. D'accord. Président Yassolo, parce qu'il faut dire la vérité. Président Yassolo, c'est le président Martin Fayulu. Papa, légitimité, basomba ango na mbongote. Ceux qui le long de côté l'ombaza ko voyager par-ci par-là, par-ci par-là. Pas nini, pas luka légitimité wanata. Or légitimité wana ba luka ango libanda te, légitimité ba luka ango na kati. Il faut luka légitimité pas ba congolais. Osako yoka. Mais moi na mboka le président élu Martin Fayulu était clair, il a dit ça clairement et gentiment. Le cola congolais a lingimbo kanaye, token de élection anticipée. Mais avant token to bongisa, ba institution wana. Osako yoka. Azali na posa te ke yeza égoïste ka kanga mutu na longité. Pourquoi élection anticipée? Et asengi ke muto nyonso amoni kazana makoki. Le cola nga Michel Mangala. Na koza apena makoki nanga ba partenaire nanga libanda bon mwana mboka Michel Mangala to tielu mesolo tia libaya na ko tia pe libaya lokola yo okoko tia pe libaya. Voilà un homme du peuple, voilà un homme qui a l'amour de son pays, l'amour de son peuple, de son patrie. Omoni ba valeur. Donc, Martin Fayulu défend des valeurs. Ce n'est pas des sentiments. Merci, moi. Moka ezali na posé à ba valeur. Tangu tokozwa bato bako batie ba principe, ba valeur. Anamo ndemboka na biso kocha ekotombola moto. Mais tangu tokokoma, oh Moluba a eu pouvoir. Oh Mongala a eu pouvoir. Oh Mouchouaïla a eu pouvoir. Oh Moukongo a eu pouvoir. Tokoti na ba débat mimétiste là. Toza koboma mboka na biso yango to ko yebisa peuple na biso to tia Congo na centre ya makambo nyonso. Alors merci vraiment moi na mboka Michel Mangala to comme na suka na si bandeko tout ba hôtel biso partout dans le monde na ma mission TV chaîne à référence na lingi opesa juste numéro ya téléphone na yo pour na bandeko tout bazana besoin ba benga yo ba pe makambo susu oyo évolution par rapport ya ba réunion bokosala pour na marche oyo ezali koya opesa numéro de téléphone. Oui bandeko bazali na posa que tout solo ali susu ba ko komena même na WhatsApp na plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94
972 bakoki kobenga biso tokosoya susu na molai nde na profite pe kopesa bandeko nyonso ya éveil populaire mbote mingi bisika bango bazali na mikili ya poto ba représentant na biso nyonso na poto na Afrique na Angola mbamboka nyonso na kati ya Congo na pesi bango mbote bisika bazali so bakolanda ngai. Alors merci vraiment na Pablo Cité l'économiste, merci na Guy Mingele au vraiment botel rabiso chaque fois na niveau ya Europe kuna ma mission TV chaîne à référence. Alors vous allez toujours brancher na ma mission TV botika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.